peuple africain, peuple congolais, surtout ban Angola, le nombre de bateaux ça fait 7 ans. 7 ans, la France m'a capé à chuter. Et d'ailleurs, au Salango, sans cliquage, ils arrivent au Congo. Félicitations mon frère. C'est la chanson depuis 2013. Il faut réaliser souhait toi qui n'a pas vieux, il y a revoir abandé qu'on a biso et Afrique. Donc bazamo est belé mais Andy Aza 1 il y a bateau yo après cela privilège le quoi dans un studio na Paris na les kambango na kutana ye. Mais boro ka bango bazamo est belé mais Andy après cela privilège na ya donc il y a on a eu rapidement tant il y a qui mouké mais pour n'amener à respect na ye pour azo faire partie à ba couturier oyo azo la tsakutu ba grand ministre awa. Donc tu finalises bon mais ça là quoi on est avec boulot vidéo et l'autre tu vas dans 2 jours il y a disque 2 jours vidéo mais par contre il va demander des autres Didier Masuki Mobada Mande kwa Pembe Didier Masuki Mobada Mande Philippe oui le Seigneur ne cessez pas de gauche à droite il y a mon corps à vie du public. Didier Masuki là tu vas faire vie du public ah ma solo son moi il faut les cas yo les gars wapi ils sont en qualité à vie du public mais est responsable à quel doit être bon pamba si ça c'est bon vraiment papier génique ça mais papier génique chassé les aralika ça mais il y a nanasi avant on sait un peu qu'il a avant on sait un peu qu'il est moi je me dis que c'est compliqué tout le monde n'est pas tout le monde ça va site l'année pour là mais ah ouais quoi ah na oboya ouais si tu veux comment tu vas photo cimetière au moins tu vas la paquette comme mikoa titre makasi émission lemba mais en émission la titre ndenge moko yo Didier Masuki toujours na top quoi Yoshi Yamamoto Gianni Versace Kalonji Jalili Nalatananga la vie est à Bonjour chers amis internautes. C'est encore une fois votre humble serviteur Didier Masuki. Bambote la bino sur Pozali, bino wat bomesana qu'on a Didier Masuki à travers notre émission. Merci beaucoup dans la télé la bino vendre pour notre temps on a Didier Masuki. Bambote et puis bonsoir et pas beaucoup télé bino. Oui que mon qui 5 continents la terre tourne autour d'elle-même. Côté Moussou dans la Moï, côté Moussou Bazaboutou. C'est pourquoi on dit bonjour et bonsoir. Tu es le sous une fois que nous les Cambouya Rivenkono, chers amis internautes, vous voyez que Rivenkono, le king de Kimakuta, le nouveau pape de la SAP, de la religion Kitendi, Oyo, a bouger le monde en minute, Oyo, a ça les locaux, Oyo, a bouger Mokili, a Ningisa Mokili, Naningo Sakanate. Nous allons se poser la question, qui est Rivenkono? Le logo est qui est Rivenkono? Beaucoup de images aux la Sabino qui est Rivenkono. Dans notre Sabino émission tout le cas. Rivenkono, as artiste pas comme les autres artistes. As artiste c'est dans la boule. As artiste c'est dans la souci, as artiste c'est dans la souci à la communauté congolaise. As un souci à artistes congolais, artistes angolais, artistes camerounais, artistes ivoiriens, toute l'Afrique. Ah, ça n'a souci na bango. Pourquoi tu as souci na bango? Le Cameroun doit répéter à chaque fois. Musiciens au Kenya, le monde comment au Kenya, musique qui n'a ça. Mais ça, aujourd'hui nous sommes à Biloko et pas il y a ba chinois, ba japonais, ba italien. Aussi longtemps il y a des angolais, ba grands couturiers angolais bazali, ba grands couturiers congolais bazali, ba grands couturiers na Congo bazali. Aussi le quoi mutukola Andy Iris na Paris. Un grand couturier, Babylon, quand nous sommes dans ma maison Versace, Andy Iris Azalango.
Alors, le rôle arrive et qu'on a une idéologie, il y a qu'on valoriser les artistes africains. Bétel Moudoulan et Nandiris et PC le quoi danger, flamme à danger. Tout le monde sous ce macambo, mais ici, que nous sommes à pour étranger, nous sommes à pas battre dans le bis. Bon, on a complexe, que ce soit mon ingénieur là-bas, il y a Nandiris, or c'est le contraire. Tant qu'on a bilamba, on a Nandiris à Zaroteka, on a valoriser culture nayo, yamboka nayo. Rive qu'on a des artistes à pas battre, des artistes à la boule. Les gens qui Jenga, ils comprennent que je suis à Genève. Jenga. Les grands politiciens, ils sont à Genève. Ce que je suis à Paris, studio Tondaki, 2 fois. Vous avez l'image, vous avez 4 studios. Équipe de France, ils ont tout. Pourquoi se déplacer dans un studio? Pour dire que le King de Kimakuta, 2 fois, Rive Kono, a une idéologie à Sakanate, il y a immortaliser l'engagé Niakos. Il faut immortaliser l'engagé Niakos. En même temps, le papa Ouemba, il y a un parti prité. Il faut immortaliser tout. Les preuves de mon qui n'est pas famille, il y a un gars qui peut 6 mois, il y a un peu mois, Johnny Versas, moi, on va tourner dans les King, c'est l'association pour aider les enfants défavorisés et puis pour aider les artistes africains. On va œuvre à danser. Avant que tu sois dans le studio, pour le moment, il y a un studio qui à Paris, plein de danger. Bon, tu as un plateau de Bisso. Bon, là, nous arrivons à 4 studios à Paris. Après, tu as un plateau de Bisso. A tout de suite. Merci beaucoup tout le monde. La religion. Comme toujours. Merci à tous. Comme toujours. Moschino, Tonicolo, T'es dit moi les secondes années Ali baloba toujours pas balamba soupa bien. Batali ba kana ba épices, ba mamba bien. En tout cas ba les kinanga et au salanga plaisir bo bete la des baguilles
Parce que les locaux de corps de la musique, la référence personnellement, la CPI trop n'engue besoin soutenir Maréchal Makuta. Oui, oui. Donc vraiment, c'est un ami. Donc, biso ça sur banzozingité. C'est vraiment on a yé pour na soutenir pour et loko yo et que biso. Donc aza penza oyanga. Donc voilà. On mettre sur ma boue. Mais là on va s'appeler au moko, au moni levé commis mon amour. Il y a soutenir là, mais il n'y a pas un assidu. Na dit que la musique c'est Victoria. Nous avons marqué la mort. Nous autres aussi ici on y est pendant un assidu autour sur ça la suite après à vous comprendre de toute façon. Merci d'ailleurs. Na quand nous avons parmi les uns sur ma maman vérifié. Bon on a rappelé la vie jolie. Nicolas Jolie. On va parler jamais na Victor et Leison sans que va parler de la musique. Parce que tout musicien est dans la Victoria. La Victoria. Où tu vis pas. Passer pas bien la musique. Voilà. Bon, Mukasuka, c'est très important. Au monde de la musique, il y a un âme dans le monde. Oyoki, Banze Bouma Balokole à Chouba. Mais ce qu'on est là, Boyoki, Lokole. Alors, Kolo, président, Ikono, la Yakari. Donc, ce qui fait beaucoup la Tchaka est président, il a dit pour la série. Au monde, il y a qui a coûté ma vie, mais via lobby qui parle à chef, il faut le là, voilà, à ma musique en théolo. Vous faites les mabou quand même. Voilà, merci chers amis internautes. Vous trouvez dans l'image de studio, vous avez plein de 50 dans studio. Mais l'engi équipe de France, bango tout bazalaki wana papa forme bazalaki, ba trésor ngando bango tout bazalaki, ba Cyril Ekina, bango tout équipe de France bango tout bazalaki wana bomoni qui toko à danger parce que ba yebi ke boro eza kobima eza komanenga mukete deux fois té. Donc aujourd'hui sabino ke ninga na le 5 septembre na Lyon. Moutouazanga té séance à clip et vous en a bateau le 5 septembre à partir à 13h. Na Lyon, oya kozanga étalé, oyo saper, boy na pesa ki ba numéro de téléphone déjà, ya batutu ya Ndiris na pesa ki, ya ngabo dile masuki na pesa ki, ya Jenga na pesa ki, ya Fex Bofenda na niveau à Lyon na pesa ki ba téléphone tout, bobenga bona l'émission te kolega bozo ba numéro zala ezawana, bobenga po deux fois. Bo tu na silo ndenge tondi. Maintenant, vous allez se poser la question qui est Rivenkono. D'abord, vous l'andonez, idéologie au Rivenkono à Enango. Tu sais, c'est une image. Une image, pour comprendre l'idéologie, il y a un Rivenkono à Enango. Tu valoriser l'artiste dans Bisso. Il y a Congo, il y a Angola, l'artiste africain. Bon, on a l'image. Après, tu as zonga les sous na plateau na biso. Voilà bandi boza Rolanda, wana boza komona ezali bongo Rivenkono. Idéologie ayenango ya wana boza komona ba artiste na biso bazali kosala ba chaussure ya kitoko ba bilamba ya kitoko yango idéologie oyo ndeko na biso Rivenkono ayena yango bandeko. Pourquoi que nous sommes à biloko pas ya mindele pas ya batu mususu. Tout ça c'est dans le gouvernement congolais ensemble avec Rivenkono pour aider to sungaye botel makanisa ye nango oyo congolais no soza na ngote oyo angolais no soza na ngote oyo africain no soza na ngote kataza mutu ko betela maboko ayika na musala musique te mais nzela la musique ayi ko changer culture africaine pour favoriser encore l'artiste na biso botala ne baza ko sala ba chaussure ya kitoko bandeko o lati bo ndima te ke o esabi bongo na Afrique textuellement nenge moko na oyo to mesa ngolata ana poto kasi botala ba artiste na biso na Afrique bazali ko sala yango bandeko yango idéologie oyo Rivenkono a yena yango. Voilà bandeko botu na bongo Rivenkono bomoni moi image pendant la scène idéologie oyo Rivenkono a yena yango bomoni ba artiste africain wana na kati ya Congo ni bazali ko sala ba chaussure yango to ko senga na bino
na batailleur, cordonnier, tous les artistes, peintres, il faut qu'on favorise bango, il faut qu'on valorise bango. Tout personne nous faveur na artiste ya mboka na biso huko. Merci à toi Rivenkono puisque le king de Kimakuta, ce n'est pas n'importe quel artiste à penser à lokola ye. Toujours quand tu as bien aussi quoi image ya Rivenkono na Angola. À partir de l'image au bolanda bien, bokolanda nenge Rivenkono abandela msana ya musique, nenge abanda robeta depuis Angola, bolanda image au nenge ba mbaki lokola mukonzi et puis na nenge a ça qui a rendu hommage na vieux beaucoup de temps pour Faka pendant Rivenkono. Tout le monde a sauté dans plateau na biso. À tout de suite. Tolalite butu ya lelo nzoto ekotoko sango ya koyebisa baboti nakoka te naloba te Zolos ya branches stratège Sami Mikobi Boyo kana na bana bobendana bovanda Mangoko toma yaya Nekebe neketike Oye bende kake gumba ke bendeo Kasi vula E polisa ke balete Ozana masuwa Lala pongi Soki mbungi aye na litoli na yo Tika oyo kalisolo na ye Richard ya yene mutulu oyo na mama oyo tozela po ya batisa biso na Saint-Esprit plus l'argent mimi mbanga passer au monde au famille mbanga passer ezaka biloko wana ya kale biso toyo ya mama Richard ya ba dinosaure on to connaît aéroport photo bana mora nyonso to zwanga na joboke Tyrannosaurus Brontosaurus ya kosamba eza te événement eza moko na Luanda lelo balobi baya na bango na Luanda mais bakosa mais lelo boko découvrir ensemble na biso en direct ya Luanda en direct ya aéroport international ya Luanda ya Angola o azali tozobenga Saint-Esprit kolo idéologie kolo histoire boko mona ye moto ya religion kitendi ensemble na bino boko zanga événement moko te arrivé na ye koya na ye séjour na ye nyonso na kati ya mboka Luanda na kati ya mboka Angola boko yeba yango ensemble na bino donc ya wana lisolo tozana ngo lelo na pourquoi tokota na kati parce que ba signaler biso déjà que avion na ye oyo ya yaki nango oti nango en direct ya Suisse et oti déjà na kokita donc tokota tozo ambiance oyo na nguima oyo eza na kati je vous rassure niveau ya motivation oyo eza non Alors likamnanga na loba yango yo na remercier bino mingi ndenge bo se déplacer botiki bandaku boyeti a pona ngai bomi beta na maboko bino moko alors deuxièmement donc na sala qui exprès le 20 na osala concert au Félé pona sepelisa bino OK na biloko ya moto. Voilà. Pourquoi? S'il vous plaît. Boyebi ke papa mba kufaki. Boyebi ke Niako sa kufaki. Boyebi ke Kula mamba kufaki. Alors Saint-Esprit, yeyo.
sikoyo leader l'idéologie nini yo nango ya sika lelo à part ndenge tu expliquer bato. Alors ba idéologie ezali ebele. Idéologie ya liboso na ye nango ezali ke basala lokola batanga Congo Brazza na Congo Kinshasa côté forme babosana ke bangolais sous babeta ka forme ya danse. Alors yango la lingi cette fois-ci bangolais ba confirmer place na bango na kati ya religion ya ki et puis Saint-Esprit abotama na Angola akolisa esprit na bayanke na kati ya Angola. Alors yango mais en passant l'idée to yeba Paul beta bilamba siko telemina nini po idéologie ko changer te. Alors idéologie ko changer te bozonga sima bota bloka moto bomoni lamboyo bomoni etendio yango tango bakundaki Jésus balatisaki na uta ozonga na Vatican nano ebimi na millier te kombo nango démon baza alors bibi kombo nango démon baza. Alors biso bana bangole muto ko fula démon baza do mikolo ba yoshiama moto nyonso ba mazama to mozana na se na kata démon baza na ko sala bino ba grande démonstration le 20 bon à part événement il y a les 20 nengo lobby concert est gratuit. Nini si c'est surprise pour na bana Luanda surtout ba o ba ko zo lelo. Surprise na yeli bango soto longwe awa bino no soboke na siège. Siège wa masangeza ya na yeli bino 3 chansons à sika. Oh na no bimite bo za batalbi so boyo kayango. Na kati ya ba chanson wana inédit moko ezali to salaki na papa yamba va kufa batana ba okango. Boza batalbi so boyo ka. Voilà. Lelo ba o ba ebite expliquer bango Trinity et la kisi nini. Alors bolimo bati na Trinity. Voilà, alors Trinity ezaboué. Tango makambo ya religion qui tende bandi. Tata oyo abimisaki idéologie makambo ya religion qui tende komo na ekula. Mambu. Ye muta inspiraki Niarchos. Donc Niarchos a lokola mwana ya kula mambo a inspiré pour ya makambo ya forme. Alors, tango bavandi babi non tozoluka mutu moko azala Saint-Esprit po esala Trinity. Papa emba chanteur que c'est mené à chanteur ba bazaki na ba lokola ne ba benga bato pesi bango texte ba yembi yango moni basala pe banzembu ya formité ba yemba ka banzembo ye opesi bango ni Arcos fala na temple na Suisse na Genève na fungula mlelo moko bomoni pape na Vatican ba garde corps na ba utaka Suisse ba 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 raté fo bokota bolanda histoire. Alors Niarchos a compris que Saint-Esprit Fab Makana na Suisse. Yango agi na palais na kati ya temple to sali masolo na zuiro ya Saint-Esprit. Alors Trinité ali au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Non du Père ezana nikula. Fils ezana ni servos. Saint-Esprit est arrivé. Le marais siko lelo komba maréchal wana expliquer batu to bazolanda yo komba na maréchal source nango uti wapi kombo ya maréchal source nango utaki pa Mobutu Sese Seko boye Mobutu Sese Seko Mobutu tanga komi maréchal alors il faut maréchal mon musique azala alors batindaki maloba ke rivoire laisser le cause kombo ya maréchal. Après petit nanga peji ben piano lokola amone komba ngo bia sel wa zongo mais umela ina ngote po mukolo kombo azali awa yango boka toujours ka le maréchal rivé kono et kolo histoire sikoyo eza na kati ya masolo nyonso muto na bible nango ezali ngai. Alors bon excusez nga na présenter bino manager nanga na utile na Suisse. Donc vous êtes ici, c'est pour la toute première fois ou vous êtes déjà arrivé ici? Non, jamais. C'est la première fois. C'est la première fois que vous êtes arrivé sur l'Angola, la première fois de ma vie. Si vous pouvez dire quelques mots à tous les peuples angolais qui vous suivent maintenant. Eh ben c'est très chaleureux, belle ambiance, gardez cette joie de vivre. Ok, on est en aéroport pour s'appeler Sabatunions tout et ça très dangereux. Alors faut botter la biso ne mamweso le que la to bangelo hotel Luanda eza la biso. Malubo mboka ngamo ko piande na telemi boy na banga ke lote. Saint-Esprit maréchal tu aki ko soye apoyo ya ba meshe donc iti omonike bana la fluenze ti ero bali na aéroport tu pona recevoir mutu moko boy donc Saint-Esprit yango tozana prêtre bino mo bo mona ba bilili mais bo moni déjà live. Kitendi totika te pe tokoki kotika kaka kitendi te ti na lilita wa aza comme na medeli mostance ne omoni ka donc ya be phénomène ni aza donc
naza doki na balacoste na makolo comprendre nabeti bamarte François Gibo ya double temps comprendre ala likolo aza donc na mbula ya mandoka matanga makita te bana Luanda, bana Poto, bana Congo, donc partout au monde entier, on va aller aux Zélandais, aux Zouis. On va aller aux Zouis, puis on va crisser avec eux, parce qu'on a quatre danseuses, ma flash qui la bazana, bango on est au territoire dans le quai tango. Mais si leader n'a rien de moi, il y a niao. Donc nous on a pas c'est non grave, on va bien on niao. Et alors on doit tiens, on va monter na haute. Et on a ndenge moyenne. Obia sika baki bana primo bimba obia sika ya obeti bobendi obeti okay ya dedi obotia manza ba komelio me komelio to mama nyao sama sika président a d'abord cet esprit dans ya jeté coup biso yo minga bambanga passe bo ko sepela bo zela oh bozomo na teni liboso na bino ema Marcel oyo ba bwa kaka anzemba Marlise ema Marcel ebisaka mwanda pido na marché central ekondimba donc lelo tozosi na événement monene oyo kozala le 20 na kati ya Luanda awa do Luanda eza ya kobeba do musique avec Kolo Histoire le maréchal Rive Kolo Saint-Esprit ya religion kitendi.
kozana kiti esika esala bila donc kaboi bilamba oyo zaenda awa donc oyo koya awa donc akotika donc bayotiesa awa ya kanda zabapelaka kemisentere obe oyo maisamakomielamba grâce toi Omwe yezinga ibabe apo chine register kasi nazala de ya banque chine register le ba yimo koma ba sai kaza ka na panda ba ga chine register 25 ans de métier Gustave Foti Maratala vite na fukami mabola mwana sema boko likolo na kotuna epai ya nzambe na mwana kongo ya lokumu bazuwanga lelo lokola fulwe Zela Bolinga kota Maboko likolo DJ Tokei Maboko likolo Allez Kamala maboko Lige Kamala maboko pesa sali Kamala maboko Tokei Kamala maboko pesa sali Kamala maboko Kepa Kepa pesa sali Yeah Kepa pesa sali Lige
fait alité à la boutique Bolandi Rive Kono. N'engue rendre hommage à Papa Weman. Donc voilà, super en Italie, j'espère Bolandi Rive Kono. Bilo tout bolinga bolanda Chora Papa Chora Papa Kongale nga depuis Allemagne Bolandi Rive Kono. Mais na ko sabino eloko moko album o azali ko bimisa bandi ko nga bolanda nga be ko fungola matoi eloko o Rive Kono azali ko bimisa. Soki bomoni ba mama ya Paris bangonde na kotanga ba kombo na bango bangonde ba marraine ya opus oyo Rive Kono azako bimisa. Alors samedi oyo tozabo na Paris na Rive Kono et mission à kafu de ba maman marraine ya album ya Rive Kono deux fois des papes le nouveau pape de la région Kitendi Rive Kono le king de Kimakuta le maréchal Rive Kono. Donc deux fois maman Christiane a quoi ça à cause de la partie asa moko ba marraine ya émission ya album oyo José Kongolo Mibeko José Kongolo la marraine aussi asa moko parmi ba marraine ya album oyo mère Nonon tozanaye nakata Château Rouge samedi oyo hein le si asasa asa de la partie parmi maman la marraine ya album oyo Tabou Fatou asa de la partie tozana bango samedi oyo Lorette la congolaise asa de la partie bango tout tozana bango na katia émission samedi oyo Pepe Akunji akozanga te botala kaka ekiri oyo simba bartiste osakana te ba mama oyo ba simba bartiste congolais bartiste angolais baza bato kotela la mangu tutembete baza bato oso ba biki ba tie mutu na likambo wana. Donc deux fois yango mokili bimbeza kozela likambo ya Rive Kono album moninga za kobima Big Nsumbu il faut ça de la partie samedi. Vous savez le maman Blandine Pomolo il est pas zangité. Donc biso tout samedi kafu deux fois te bana poto Afrique monde entier tous les locaux oyo avec patience pour nengezo bima deux fois te déjà séance il y a clip état le 5 septembre na Lyon oya kozanga étalé oyo sapeur la taka bien tout le monde a yo ka sonité tout le monde a yo benga na émission tout les cas ou bien benga na émission public na pesa bino ba numéro bato boko benga boye ba nengeni ko dérouler bato ya munene na Lyon na kamuto za na kati ba bien champagne au bien somme dans la Tibet il faut valoriser yo Rive Kono azam ta ba idéologie champagne rozala makambu tout ya kitoko rozala. Donc tout le monde ni bongo samedi na MCBino. Merci à toi à ma réalisatrice Pambote na epai Ozali Maria on a bien dit maman Maria donc Marie Jovita salut à toi il dans la réalisation disait masou na code sa famille mobile na kati ya masolo Pambote na epai Ozali merci beaucoup na pesino Pambote jenga tout le monde na bon samedi na Paris Souka salut à toi le grand artiste Rive Kono le king de Kimakuta deux fois donc les maréchal Rive Kono tokozela bon samedi tozana na Paris Bambote na bino na bosanité Caro de Monaco 3 fois béton Bambote na yo donc makambo oyo bozela ngo bino tout ba junior kisansi tozela eloko oyo ba Dédé Armani tozela eloko oyo Vital Bolé ba mes condoléances à toi papa Roger Mbokina tokosara msa na biso Bambote na bino tout Bambote na bino na epsino samedi ko ina na Paris na ba mama ba marraine ya album oyo Boutro ka ba kombo na tangi eza somo samedi eza somo na Paris avec les kings de Kimakuta les maréchal Rive Kono le nouveau pape de la religion Kitendi ninga ko bezate tout le monde aura samedi allez ciao oyo eza avis du public mokili mobimba avis du public donc avis du public kitoko makasi avis du public kende liboso avis du public ezosalaka baproduit na biso bato bayeba koyeba ngo meme mindele meme bato nyonso tolingaka avis du public ekosalama wana topromettre bango avis du public esepela nango makasi mpo ezomema sango ya partout eyebana na mokili mobimba toyebisaka bino oyo eza avis du public ifo bondimaka cimuke bayebi bino il masuka kokoya te soki olongwe na yo longwa mais ya kokoyaka te avis du public ezokota kati na vie ya moto mpona kobimisa nyonso eza kati na ye
esika batiolaki yo kaka wane nzamba kotombola yo haleluya biso avis du public donc moto nyonso akoki kopesa liloba oyo batalaka avis du public bobakisama boya ebele mpo ndako eyambaka bapaya eza nde ndako epambwamaka avis du public suka na bémission ozoka moko public nde ezopesa point avis du public oye avis du public la différence est dans la différence. Dans ton travail, tout ce que je peux, c'est te jeter beaucoup de fleurs et te bénir énormément pour que tu puisses faire une belle carrière, parce que je sais que tu auras une très belle carrière. Merci beaucoup. Avis du public, émission Bolandaka, émission solo, émission le vérité.